ya bazuwa mal placé. Est-ce que on a mona na pena si maman yes. Koloba ko mputo loba. Na woli nga mona wana. Woli nga moi c'est un problème ni. Muzoba boye. Muzoba. Yo ndaka bana cha mwana, ndaka bana. Yo mto changa mali. Na wona kupa na nzambe na okite kupa na lelo. Okite mo te tozaka ona toyeba vérité. Muzoba boye. Na tout c'est la force problème ça force. Tu dois le barater na kupa. Mabe na lobate. Na le barater na kupa. Osa mabe kuna na lobate. Ah, tu na pas ndanga. Oh, bon niveau. Muzoba te. On dirait quoi? Non, te mana kinde na ngali. Tozaka kaka. Ti 20 ans zaka ah. On zaka ah ti 20 ans. Tika bazuwa mwana mal placé. Yolanda. Lelo monti mwana na beti maimuna wana akita na pona bazuwa na yo. Ina, mtima azaza akita kupala pona yo. Zolanda. Lelo masa nga uta ngola nani gelo obola ata polo na tuite pona bazuwa na yo. Yo peliko na onde beni mulamba longwa kite. Obinanga yo beni mulamba longwa. Alongwa mwana na mombala na zaka kitoko mingi. Akolinga yo. Tika basambla zema malembi. Moni Laetitia Poyo, moi ça paie mes pots de fleurs ya Congo. Tu vois, à Zemalembe, à la société na groupe ba retrouver, je peux se ba donc ba bloc rolia, il était moi transport il doit ba zou. Moni yo. Merci. Ngano ka boy. Yo so longoli mutu moko ngape na longoli ka bo. Moi ça fait mon sous na groupe parce que ta mundo na mundo. Yo ko yeba. Camarade ngai. Non, yo tambola no to sika lo fande sika mo oresona nino. Ya makole bukana. Camarade. Allez, bon, so ça c'est mon tambola je. Makole bukana muninga. Muninga muni. Nini yango bombo. Camarade ngai, bonne santé, bonjour. Bonjour. Ça va bien Miko? Alumba kuna. Sia. Appelle-moi moi écoute hein. Ça kiti na mama pardon. Olotinga lelo. Mama na loto to na endo fola. Okay, yo zo mikanga. Nani asina zona. Ozo mikanga ese nga ba fongola wewe. Na koma na ngada na mbefu na kata. Longwa kuna. Sia. Olini yango ezemio. Alongwa. Alinga wote. Te olani pesi. Oli baka masemi nanga. Nde osale na ololendo olingi yango Nini ko? Ndieka yo tambola. Nakoma nanga otambola tika boyeko. Pelinga mutasika kamaja sika. Yambani kabino moko. Matiko kamaji mabeya boya muninga. Vraiment. Amona na kasu teta ozokamonga ibumulanga ko munena okamanga. Yo ndo tambola te tonga amona na te. Ngayo na yeka. Otambola netawo. Lobana. Batambola kake bongo bazemi yeso za ndenge moko. Ka yango otika la pe ka sima po tambola. Ka sima nani kise ko ya ka munene nini yango sekeno nini? O raté. Nini alungwa kuna mama bana ngope. Mama muto kusombe ya bino basike pa nzane. Komi tungisa te sika nino. Okay. Toeli secret. Christelle, polo baboye. Você bafuta ono lia ya kuna. Nakala ya. Mambo shanja. Christelle. Sango nini oyeli ngai bwe maboye. Mamu na yeli sina yo la muso na pongi po yo lala ka lokwa poko mana zemi. C'est comme pesi vie lali yo kabo. Na yo la musao. Oseki. WhatsApp pese fongoli biso. Komona na air nyonso mais oui, omoni po sala biso ba moi ebele to mona na souper. Amida yo camarade na ngai. Na yo pozanto yepo Amida azala groupe na ye ya WhatsApp. Na moni yo poza na téléphone wana. Comme ça, au pesika un numéro, au côté na groupe Amida, pour ça que notre okoma na air nyonso à chaque temps to monde na to solo la. Olotika lo vandika na bazemi nde na yo puto vandi wana. Au côté na groupe WhatsApp to koma na air nyonso zo boya ni ani. Ofungo matanda. Tout groupe nanga. Groupe nanga za groupe to pesa musala, ba conseil. Ofungo mozo boya ni non, Christelle. En tout cas, c'est là non ba groupe na te.
nayebi makambo bagroupe wana te ndenge eza oyoka Christine nalinga biloko wana te eza nango mabe nalinga yango te nalinga bagroupe te. Bonjour papa. Orange ezaka mpona olongola stress okanisi eza mpona nini? mbai nanga mpe nalinga biloko wana te wana eza oya biso oya ngai ezokozwa mpe groupe ya WhatsApp ekoma groupe ya mabe ezaka tosolola koseka po mwa bastress elongwa yo esala nini oza connecté même na balinga message oyo bakotanga na bagroupe ya WhatsApp Boni. Bien beau. Moi, je suis na mboka na bino ngola wana. Eza trop de pia kamboka wana. Ah non, on va sortir. Qui n'est pas bien? Fati déjà beaucoup ça va m'arranger na qui awa. Next neka awa boyo. Mais c'est ça. Balwana wana oki londo kulo bobenga. Pas nous on vendre. Moi on a déjà. Ba chambre belé awa. Non, c'est pas le problème. Dans autre chose. Hein? OK, merci. John. Chérie. Nazoya. Oui. ezaka groupe ka ya biso bami na ye kaka tosololaka tosekaka tozala ezaka mpona baconseil te eza mpe mpona okoza mosala naza na bacontact na mikonzi même barenommé international namona kutu basanganaka bayebana mpe ka botuka na WhatsApp. Okay, eza mabe te bagroupe oyo esungaka neti oyo ya ngai eza ya bacontact ya mabe te bacontact ya bien ezosunga bebe esunga tu omoni ezemi boye groupe ya WhatsApp na bango ozope part ya bassin baseka te ata maternité pe est-ce que il n'est pas moins ngapé bakotaka okota te mibali te ozendezoa lokoluka ya mibali mibali te baye mpo na nga mona mwasi baki mpo na mibali bange mibali mpe bakokota na bango me toyeli mama mpona lelo toyena mpola mama temena kosepela soki ye akoti mpe partout au Québec dans la réunion pour n'habite à part qu'à Chombo et beaucoup à la rapé. Oui, donc ok. Là il a accompagné madame na ça pour là-bas. problème te papa. Oya yo moko nini ngoyo balingi ba accompagner yo. Eselo te na kozo numéro na yo na zupe ya papa. Te ngana za na numéro na ye, ngana na numéro orange. Ah, na kozo même na ngana za nango déjà. Maman c'est nié moko. Après ça. Ça va comment madame? Donc pour mi koti ça papa nda ya odindiso na kazi. Olingi kotika na ye Pise nini pise numéro pour mi koti ça faut pas ça déjà 081 50 66 66 665 de la 66 665 wano komikaka orange motema ya roi yango wana nalobaki na koloba eza ndako ya peti na ngai nga moto akomatraite nga jamais kimia nini okuvandisa ngai nalobi omoni bato ya kimia bazali Maman Laurence Mbonga, non rappelé, comment de maman et Laurence Mbonga, te okane déjà. Ah, Laura, ceux qui Mbonga, tika biso makambo wana. Nga naza na posa. Mwana na ngai pakanga lisusu te pia bala yo. Ngai nazwaka lisusu mbongo na maboko na yeti. Donc ezopesa nga pasi. te epesa pasi te omoni na vie fo obalaka mwasi otali mpe mwasi yango boyebi mpe raisonnement na ye eza vraiment tikotaka eza lokola couple Laetitia na maître avocat Selfon Poi couple moko la baraisonnaka pue eza lokola yoki zengi ya mwasi te okaka Kanga moko na papa tika nalobela ye Kanga zengi donc maman
Batanga couple oyo. Yo c'est Mayas. Là c'est Mayas. Mais c'est Mayas abwakisa yo. Attends moi ça va mais reconnaissance. Longwa wana. Tala. Ngai penza. Bola nayebi te soki asala nini soki nasalela ye nini likambo moko ya mabe oyo akanisaka atanga ite. Papa akanisaka yo atindelaka yo bambongo te. Ah! Bola! Atindelaka bambongo te. Mbongo oyo atindaka. Boyebisanga ke 50,000 meti aliango. Et bon asima ya 50,000 yo zimbongo te. Ozo 14,000 te. Ngai nazwa mbongo yango te, Si c'est comme ça, mbongo ebando question na maboko mutu te. Ozaka na orange monnaie. Nando tina mbongo na monnaie. Bona moni trop c'est trop. Ngala na pesa mbongo ekoma te. Mama pesa kanga yo ndo pesa ngo. Ebo mbongo ezaka ya yo. Ezaka ya mobile na yo. Ave na maboko na ekoma epanani. Avoya na maboko na yo. Ete panani. Na rappelaka yo muko mususu na romanke au respect. Ato manke ngai. Obeta ye. Soko sakali na ngai. Dino. Juango kobeta ye. Nakolakela yo mabe. Tala papa mbongo. Nakolakela yo mabe. Ozaki père na te mais sina manke okando zana. Manke. Non, na pesa exemple, Papa eza mambo exemple te. Mamu na ye azaka bongo. Touro na tinde su mbongo na maboko mutu te. Nazo tinde touro $250 na compte na yo. Mutu kutu alo bakuta zate. Omoni yo nengo zana. Mwene nengo mesa ko manke wana. Mankanga kando mesana. Memu kolezali. Mikado auselo cercueil. So mikado akokite ata mwana gari auselo cercueil ya cop. Yangwana nde na ebisio. Koloba ngelo te na kosa ku yo ka ote. Yo te yo kanga po mesel ko manke nga trop. Yo ngana ko manke. O manke ngai. Ngana place ko manke yo. Na lobelo ka vérité de sila. Ozen capable. Sila nini? Ngana c'est capable. Ozen capable. Incapable. Même pas. Ngana sikele pecho abali yo libele. Ngana c'est capable. Yo. Yo mimizenga. Nanda ko leki nanga. Nanda kuna ngai to na bengano na bengano. Na okila ko mawa na papa. Fouin. Bengano ezange lote. Okila mawa pa nini? Po pese 250. Po pese 250. Omona lo bate po. Po yo ki 250. Ane loko zwate. Tala basi ya mikuse. Non, bozala kabo. Basi ya mikuse bozala kabo. 250 pesi ye. Omona zolo ba. Azolo bate po 250. Dino. Dino. Loko 250 benya. Tala, Dino. Benanga. Bena, ozoseka. Nasepe na bino na mukola lelo do bosala nge sengo. Sengo wana. Ba makambo bieye. Ebandi nde na groupe oyo. Makambo ebandi vraiment. Do bino sonde bozana. Nous avons sepela. La mama! La mama! Pour orange pour nous zana. Nous avons sepela. Nous zana parce que déjà mon année en charge. Mama! Mami dana makambu. Yango. Vraiment! Amone makambu. C'est qui peut donner la canette? Kanda nini? Obilenge zana kata groupe. Grave. Les amis de makamani boye. J'espère actionnaire déjà ba monani. Mutu na mtusko apé sa point de vue na ye, ndenge déroulement ya makambango ezokendele. Si. Et puis en plus ba photo botinda ba photo. Ba actionnaire wala ba posa ba photo na bino moko na moko. Botie ba photo chaque fois botinda ba photo be botinda te. Et puis ndenge eza wana eza te ke non baactionnaire bamonani nde tovandi boye toselimite ka a te oyo mpa moni ke non aza na bato mosusu akobenga mpe bandenge mosusu mpe donc bobenga bato osensibilize bafi ya bien bato mpe ya monene ezala te ke non basuka na nombre ote bagarso nano te bafi baya nano ebele titi oza parole te loba nano nakozanga maloba te omoni nga to bobenganga na bokotanga namona yango mpo nayebi famille bobi basala groupe na bango na bata poto na bata kini famille chima na bata poto na bata kini oyo les amis de Chico Pululu
groupe Océan d'Afrique. Au moins déjà babiloko ane c'est salama. Non non que groupe ne mamba ba groupe ndé salama. Na bi na tiamu. Ko baninga bakoma. Yo na mo pe to zabu to ko wela to chaba mbati. Kamba boyo ko tsa bango ekomi ngala linyo to évoluer na ndenge to zabu. Évoluer na biso moko. Donc yango faut qu'on sensibiliser ka ba fille. Christelle. Même que mo mo bekama. Oye na mupaya na groupe sika o présenter bisoté comme on est to yebité c'est bitima kabo oye biso ba na présenter bisoyé mais déjà c'est quel numéro mais d'ailleurs enregistré qui alors bina nous té pas loba yaya comment on mais déjà pourquoi mambo déjà ça attend ya on a mis là qui avant qu'on y a bien na yaki déjà ya comment on a Deborah Tumba, nga kwe sa te. Deborah Tumba. Madebo. Oye, bi madebo. Na ye biso so na kacha. Madebo. Donc Deborah de yo pokoti na groupe Monica mama on ngeke. Ambiance. Na institut na bino bengi penda ba fia bien wana ba fia classe. Boya. Donc benga bango Pamba penda. na ko mama ba groupe te boya na ba. Bakoya orange PC la tenama. C'est qui pour la candidature les amis Davida les amis Davida mama gupo epesi ngai viboye mama egupu nasengi na maluba oloba me nakozanga te vraiment nayebisi bino moto azwi nga charge ka na groupe ya WhatsApp oyo toza nango ya mama na biso Amida la reine mère vraiment nga mpenza nde naza baorange nga nakozanga bato nakota bango na groupe oyo charge nazanga mimingo ina magasin akokota na groupe grand prêtre noloba kute la prêtresse na minitio Nadège Kakasi ozala Dudu Niota ozala José ozala Nemto Christelle Matunda ozala mama la joie kozala tudanga nini mwende na sabu Benedict ozanga te mama Bende na nyongoni e bondo ozanga te papo vraiment de talaka ale amina kokota groupe oyo mwana liboso totia na stati mwana oyo akata nde mwana liboso totia yango nde likambo donc mpona lelo nasepeli vraiment en tout cas osalinga esengo makasi osalinga esengo na esengo wana po botinda bafoto wana nezosala ke bato wana bamona bino batindaka omoteke foto na yo wana nde esala eke sponsor asepeli nango botinda so bafoto mosusu bokangelanga nde bafoto bobakisa bato mosusu bon na moi tosuki apona lelo toke même quelque part na gare centrale ya ison côté antenne wana toke ka tomeli moi quelque tokaboli moi ya toke zamba liboso lokwa ya okete audaya na opesi moi transport ne ya kene takaza na zemi comme ça biso toke na biso chez ya ison wana beto oya mbelela toke de campo moi que to fande ça kuna pa ya ison komela koleza Amida de son mobala nazo tianga mal à l'aise na niveau moko donc impossible na comprendre que na nino ali mama WhatsApp ali mama réunion te do nkona yaki réunion do mobulu moite te so na sandeni mais bima no kanda ko yo ozala famille te ozala famille te ndeni ngam na famille nga mnene bongo ngaku nde naza na kufa na ba para mais famille nga ezali tata mwasi na nga kasa za na mutaboko la ngai no bima na ngai poza no na libala ono ya pasi mama WhatsApp kutuna esali okokoma te clair après okufela su mobile mama soko ngai fiancé na boyi na ngai mibala bien lokwa ba kofi ngivula na Canada na boyi na ngai tutu ebonga mida kutoka wa mimi mso na voyage kande WhatsApp fungula na mobile ba voyage nyamagana nzoto chocho idei
Betty. Au moins, tu vas te faire un livre. Na zoba te. Nga bakosa ngana mte, bana mobile banana bakosa. Bonjour papa. Ndeko oyo kuti ba fanti façon ko Mama mbote ya. Boni o mwasi nanga. Elonga kuna ba présentation bo. Boni bo wela nga mwa mobile za. O wela ngana nani? Bonjour le mwana nanga. Ah. O wela ngana nani? O wela ngana nani? Bo ya za mwa mwasi o wela ngana nani? Dino landeli ngana o ani. Landeli nga ani. On s'en intimidation. Oh, intimidation te? Bon, moi mais ça te. Présentation liboso nga mona se présenter nga se continue sacré. Mobali ya Christelle. Obala. C'est quand Gisèle pas. Non, maman ezo lekela batu na zimba misu badile. Papa obala. Landeli nga no ani. Obala nga? Bacha okiti. Et sur la famille. Qui? Ma famille est ça. Donc, moment donné, mon inga, on a un homme intellectuel. Et dans ce temps, il y a autant là. Et mes classes, on est bien avec classe à Milo. Pour nous, on a une relation, tu as des émissions, maman, on est maté. Car nous, on est intellectuel. Et ça, les niñas, on dit, ma relation, non, ah, tu as est-ce que là, il y a un constitué au cas de la relation? Maman, le cas, il y a bien. Christelle, aux hommes chrétiens, aux hommes aussi. Maman, au moins, le temps où tu vas dans l'air tout le temps. Oh, WhatsApp. Je sais où va problème. Mais WhatsApp pas ça là tes nga sikoyo na s'intéresser na nango yango moneki na bete lokola ke réunion nga pe funa suivre réunion ya WhatsApp yo sala na téléphone oza téléphone yo ko tela WhatsApp naza déjà na sim ko lokate o ko lokate ndenge ka ba sombi sim ko sika wa mais na yebishi yo ba coupo na WhatsApp na kolanda coupo to Boni ko sanga soni. Ba baby yo nga na hotel nga na hotel no. Galandi yo sima tina découvrir. Wa mobala solo Tino. Olanda nani? Christelle. Senge yo koma olanda nga sima. Onana nyongo na yo. Ngana na nyongo na yo. Ngana na nyongo na ona ko tabola sute ko olanda nga sima. Yo de yo de fanga hotel. Tino keba no. Ya tino kese yo de ngana na nyongo na yo. Yo de fanga. Olanda nga Elle a gros défaut. Elle a gros la note. Elle a gros défaut. Elle a gros défaut. Elle a gros défaut. Non. Keba na oyebisa yo. Keba na oyebisa yo. Olanda ngai. Sabanga na ke yo landa ngai susu. Continue suko landa. Non kuna. Bon, continue là. Mais malobi. Regarde. Nous pour la bien. C'est quoi? On a responsable. Pona. Maman, au moni, moi Simon na moni oza propre. Omoninga naza na petit frère nanga ikomona ye bola. Tala na matembeli. Asa na mbongo. Excusez. Na intéressé na yo za mosquito. Kongola nanga boye tine na tiboye. Omoni petit frère nanga bola matembeli azaza. Asa na mbongo ebele. Papa nanga komona ye océan. Omoni mwana mosi wana. Chaque temps asola na WhatsApp. Zo suta ya osola na ite. Maman, là on a yakinga mona sa guerre na groupe na bina WhatsApp. Papa, na bien keba. On va buzo bossa la Christelle. Nga ko so nga surtout muto ba couper na ba papa boy. Naza intellectuel. Oko so nga te pe na ko permettre je suis intellectuel. Non kela ngwa. Papa, nga pande na zabo na lati mabe. Mobile na nga kutu abalanga. Na za famare a permettre nga. En plus pas tu vas faire ça il pas les kaka ba sur ba kinate. Nga kutu pa na ko saka no kutu na nga ite. Oninga. Yo ça les trucs na za Christelle te. Allez on a ballon. Allez on a ballon. Et ta o mtu ba fula na kwa dote. Akenda ba mama ngulungulu te. On pas funa. Tala loko. C'est la personne mbongo ozwati. Kano kene na kosoka keno. Petit na ngabola pesa nga $20. Boyat. O tela nga mega. Akwa bimbo za suba linyoka lobi mega. Lebi ngona na kufela ki. Nane lo non sola na ite ya bimaka kile. Na zela nete lo ni na sola na. Ujana. Oui. Mais fais wana nzambe na nga. Fais rotier wana pantalon oyo otumela. Nzambe na ngai. Ba ujana sina sali mabe mosna. Na bien ujana. Nza mosna nga.
Si on appelle ça que l'amour est passé, parce que pendant là, tu as que vous avez. Et puis ça, c'est que vous n'avez pas de boy. Hein? Mais peut-être que comme un beau. Jana, boy, mais non, mais awa. Ça m'a dit. Tu veux dire ça non? Non, boy, non, que vous allez neni. Boy, non, que vous allez neni. Boy, non, que vous allez neni. Le lieu fanning awa, pour le téléphone, pendant que tu as WhatsApp, au fanning. T'as la merde, t'as la. Non, on va faire un tout mieux maintenant. Oh, comment tu y a la réponse n'a pas besoin de ça non awa. Sola, tu as le problème là. On vit marqué non que rien n'a pas été. Natika la maman à la carte, papa na ya loba, ndeko na ya loba, yo mobona ngana. Bomona ngana. Il y a un mot qu'on s'aligne sur pose de la main en mode. Mais fallait pas que nous repasser dans OK. N'amour là on a repassé dans la voie. On va à biso, papa na ngana ba ya na ba ya ka ba moni la ka. Usa ya biloka ya mwana zani ngango. OK, quel homme soit repassé. Non ça fait soucier. Ça nini? Non ça dit. So moi pour la taper tozika coupo là ti. OK nango. Mais on est là constaté mais quand la bengue le fait de quoi. Bon on est là on a katanda ko bongo poani. C'est là, le gars va monter la caillou. Ndamone la quoi ça la raté ujana. OK. Ngal ba rapport à pesika pas et pas para na ngai. Eza ba rapport ani. Yani. Yebsanga. Papa kana ba zo ya ala tanda. On saboter bon kana pona téléphone oh, pendant que WhatsApp. Au na mona ka malembe ngamona fana ala belo combien de fois na belo ah yebsaka combien de fois na belo ah ozoka waka na WhatsApp Facebook donc ozoka téléphone tout le temps téléphone na peso pantalon repassé téléphone na fait ça nan après mais c'est malembe tout malembe siko boy na la tango boy muta di boma na nzela alati patole ziki na hotel mona motina kina musala et pour donc continuer parce que teso ndoko Oh, on s'en va. Ok. Mais on s'en va. Moi, je suis en couche à la téléphone WhatsApp. Non, non. Moi, je suis malheureux. Quand on fait ça, je suis là. Qui a coupé la cinglée? Le sac au mami. Le sac au mami. Aïe qui s'est dit. C'est là, c'est là. Il va dire maman que ça dit la casse à Milan Zami. Tant cool. Oh, il y a une autre fois le thème où tu l'as bimité la qui fait musalate, la vie tenait au la maman. On a eu 2 semaines on a sommé la maman té. Au kilo de Nous a dit qui me yali mwana ngai. Bonne ujana. Ya mwe loko na yepa na maman poto sur maman OK. Pour azo mota muke maman. Mais pour na ujana. Maman nazo comprendre que nazo comprendre que ce qui moi sinanga elo lizo sala ye na kata. Ndimaki te ke non lelo maman o ujana osala na ozo sala na kata ndako ndimaki te mba konsala. Asali nini? Maman na ngai. Na ebité. Avec les qui nous amènent, on a bala, on a gêne, on a bala, on a bien partout dans le temps, on a alliance et ça va bien. Ou John dans la Katanaku, à l'embarras sous terre, à repasser la rangale sous terre, Maya Kosokola même dans ta douche, attaque à sous terre, comment? Maman, Soka Simbika ka téléphone, WhatsApp, Facebook. En tout cas, maman n'a pas de cas à mission. Parce que ngana misana ko beta baba site na lubaka na munoko so mwana ko pesa au rapport ya ujana pona moni eleki ebele jour wana na fin na katanda nazo mila na otanga mikanda na ani atangaka ujana yo servinga non verre munene na mena ngo whisky ba mena ngo jamais na verre munene maman elinga verre munene et puis azo elanga verre munene téléphone kana litoy téléphone na WhatsApp à côté WhatsApp. Dans le banane, azo répondre nga réponse azo pesa nga o ezaka na muto ko pesa réponse wa ko pesa mbaye na ete nga za mbaye na quand même. Parce que na rapport à pesa nga le swinga na mutema na tiki. Mais elle sous awa na pantalon na lata. Pena bima.
nakende pa ya Mireille Bola motema ya Junior Kashito nakende kuna abengisaki nga kuna azwi pantalon wana azoke pour repasser téléphone azosola nga likolo nakita boye mininga ezobima na pantalon na yo boye pantalon eziki azikiseli nga pantalon mama en tout cas place wana pena nasalaki na bime limbisa na betaki pena mbata na betaki pena mbata mama beta ye malamu dota téléphone wana bonza yango mama na yebite ba parents nanga ba papa nanga ba zoya na grand frère nanga ba zoya na kati ya ndako na ngai mais ujana azo parvenir ko saboter bango ye kaka téléphone oseya oya boteli ye mobile matembele yanga nyambe na mbeki ko tu na mais falo voir ba réponse zo pesa nga mama na yebite soki na lingaki ujana na WhatsApp to na lingaki na réseaux sociaux na lingaki na groupe WhatsApp nazo yebati na lingaki ujana bongo te mama na monaki mwasi na nzela na déranger mwasi na nga parce que ça mwasi kitoko na déranger na lié mais na su mwasi na tina na kata ndako téléphone WhatsApp Facebook autika te a parvenir ko kende ti wenzi ko soma comment on dit allonge abenda ngo donc place au sala musala zo lamba na téléphone na ebité na sala ni na ebité na sala ni ko mo si mobali malamu yaka boye mobali malamu yaka oyoki likambo couple nde bomba kama kambo boye okimi mbangu soki pa na palette okokima mbangu pa bapala merci pour ye pa ngai ngande mutu na botu jana na botaka ujana te po yako majoba ya telefone ba Facebook wana ya nini ya tap nde nini WhatsApp mama ako mama wumbi ya Facebook ya tap nde loko WhatsApp Facebook papa WhatsApp nde ya kandingi ni antenne eza ba application mbila sala na ta téléphone to ba téléphone ba ya die wana ba VIP là oya bina bisapi bo voilà vous avez sur na WhatsApp on a Facebook même chose vous avez mon ba bien so ye ba mi na ye na éviter so ba za ya basi so ba za ya mi ba na ye ba parce que téléphone na simba raté moko mosusu kende pa lita kitango ina kinga kwa mwasa docteur le yeti mwana na ye kele na juli téléphone na ye wana ako ye moka mimoni ako mona moninga mosusu nde yango wana yata wala so na video donc ba mwana na para fara yango sikope je na komosa na kata ndako donc mona ka soka fandi aso na téléphone soka na koti abomi téléphone en tout cas maman ça peut na temps soana ujana azam na linge makasi parce que moi sina oza moi ola ti lopete oui na lingi te kelelo ba seka ba beta moni kutu libala wana te po mezate libala wana boye en tout cas ça peut na ta maman linga na kata ndako wane ya koloba te papa kaka ndenge lo kaka ngayo mami oyo na memaki ye 9 mois na koya ko yebisa ye loko tenga na koya kuna. Merci beaucoup maman na ngado na sepeli na mwana na moki papa na kolamba pondo batia nguba ti maman merci beaucoup na moni palamba ki pe puta na gangi yake lobby mona lamba ki bio mo wana uzo pola ti tabona beta okatera machoti yabodi boy babena téléphone eza yango eza yo te oyoki wo pardon pesa kasi pesa ngai pema na okoka te oyebi ke bakote na groupe ana na koti te bakotika ngoti bakote ngai basenga basi bazali basebele tane tala oyebi ke na vie na so na zoka mwasi oyebi ke bafi ya groupe bazaka bien omoni yo omoni nangala ona kisa komi faye na pino attends chérie mama papa nanga bota manzambe oswana omoni omoni na groupe eza bien mo ndima ite franchement na ndima ite keno yana makamba bien boy bébé tu ngani usano sule eti usate nzambe oyo ayoka losambo na yebisaki yo bana naye ngana lobai na banda komituna na kama kana kiloti moko ya verre na kozwa mbongo ya kosoma leti wapi leti ngana kozwa mbongo nango wapi pe nzamba sungi na kati ya groupe na komi komona ba bilungi oyo ngana revaka na vie ke na komona boza vona kupa wote tika no mwana komona babongo
bilonya bien lokola yo tomoni mosi kitoko ena kupo azate yumu niva voyez au décorer bango siko pesi bango vie pourquoi pourtant bato baomona bino staff na bino wana bota basa pembe lokola yo siko zitu fiyo na ya mwindu wana waza mwa tika omona oza mabe napesi camarade wana minor liezo napesi raison napesi raison po tala makambo minor a jaloux nanga aza jaloux camarade na komi jaloux minor nanu aboti te pesanga ba exemple ba fioni ba Lisette Sanduku ba Joseline Bopolonga pesanga ba exemple ya bango ko peut-être ba ni moni Joseline afimwa sola non bien ko kokotsa bango na makambo te na Lisette Sanduku asa fimwa sola bien ko nga otangela nga biloko na te maloba makambo na sana ngona ana eza na téléphone muto ndimi koza zemina nga charge asela nga lettre isa fimu ko kaka na WhatsApp ngo anzambe WhatsApp oyo isa ki wapi orange bien la chance Yanisu yaka ROT liboka mwana salama ate ROT wa naza konema kuna zo msapi na ngai yaka na okete naza posana kombo na usa musala na wa yo na pesa ko respect atake ye aza mina ngai yeso na somoni na mona ka bina filet mona bi mwasi na yo akota na réseaux sociaux ya WhatsApp bozo ata ya solola te est-ce que bolingo eza asa kosi ba malobi Tino ngana boyi okosa ni message ele kana kiti mobali apamba pamba tina te mobali mo alataka poupe eloko te ngai siko ospectacle te na boyo mpona wasosodi ana eloko te ifusuku da lingo okoya te batino Amela bola azaza apesa ko yosomela ta mobala tina te baboyo mpona WhatsApp ko WhatsApp. Kala bozo bebisa bafia bana ba. Ngana boyi se, ngana biso na boyi. Ngana boyi yo po osta sangana na mbisa batu. Omoni avana lo banana boyi ono po na WhatsApp ngana boyi na ngayo. Pozo stambu sangana mbisa batu bala so. Kende pa bola leki na wazaze alukelo mwasi mutu. Boyi yebi epe mi. mobali. Yo na WhatsApp na olukele mobali. Pourquoi l'amour ne vient que pour enlever l'être le plus cher? Chico Lumbu Kululu Jacques, que ton âme repose en paix et que la terre te soit légère. Alex Mboma te pleure. Chichi, Chico Nangaye Pululu. Maman Olive Lembe, merci. Chichi, Chico Nangaye.